C'est comme l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi. Comme c'est la sika. Mama oya botinga po le longa na to sa relation to ko ba master yo yé olongo na ndaku no meliso ba diambo meliso ba nino oyo ba no finga mama biso. Faut que tu sois malade. Faut être malade, yo zali boma. Karim continue Yvette. Moto olé bomanizo mata chaque jour juste parce que akina qui n'a pas la grosse démo. Et quand toi tu vois ça au monde tout le temps dans YouTube, ça te fait comment? Karine Mokonza comme ça un problème bonga na mona Karine ka tellement za rappeler mutaba makamba linga ka ba problème yango asali yango peka problème. Il veut tatali ka relation na une petite sœur na yango kindaki à cause de la manipuler ka pas Karine parce que Karine a l'esprit ya ro manipuler batu ngana Karine donc yo mutu tozala na nga soda na nga o te wana l'esprit ya kodo ya kala. Mais en t'écoutant c'est comme Soza mutu ya Yvette c'est comme Sozo côté la Yvette. To finga te meto loba oto mona to za mikolo ti baba no manipuler biso ti wapi to na ta flamate ba sa maram lokwa bat et puis to raba bantu e biso pa ba bantu ba bêtise wana ba sala na ba TV le kate mais ce que to comprendre bango te donc ana mona bonka ba tente ba bunda fu ba fia TV bo sara mabe wana nyo sizaka pwani ba abonné ba vie to bato ba tindela bino ba code mutu ba bisa bino bo finga bon e bo sala mabe oza muta ba bombe Karine tika bombe elinga ka ote tika ngo atika bombe ya Yvette yo poza mukolo soit disons za mwana famille riche oza okola bien muta kola bien zaranet yote botiko kosa biso boke vanda na baki basuka na bino kuna place bo vanda ba côté ba mai dinda so mbule beti bo donc bo tiko ro distraire bat na ba TV bino bo kanza bat mabanga bino to banga bino te to respecta bino bo sa maram loko a mikolo botika ba aventure. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tout soit sur Signaux Télévision, votre chaîne Abino, et c'est la banalise, et c'est la bien, qui vous amène des actualités, qui vous amène des infos sur infos à solo, et qui vous amène, quant à moi, je salue Luc Amour depuis la France, papa Natricienne à Galice, je salue Landonzita depuis l'Allemagne, je salue Bertina Massa, ma copine privée, je salue Evelyne Kaeme, Motema Batuya, Thierry Bokongo, je salue Barbila, patrona Bentama Sangape. Je salue bien fait Nyombo. Mon tatika franc na deux fois. Donc si ta paye te dit tu viens. Donc il faut massacrer à mon nez. Donc je salue na pese bambo tebele. Sur mon plateau je salue Magacho na sepela roya maraye. Magana emete na sepela royo kai. Elle est très intelligente. Elle fait bien ses analyses. Elle est au milieu du village. Alobama kambuya bien. Boyebi déjà qu'elle Alobama bien. Je suis avec elle sur mon plateau. Sur dans un même moral na caméra. Mais tout fond la caméra. Je salue déjà Magacho. Bonjour Magacho. Bonjour. C'est vrai, ma beauté ça va. Migolo na baby mukie po kishasa to ko kate. Meza kaka. Vraiment, beauté ça to gardon po biso to ninga to zala ka bien pour ma remunio c'est que bien. Voilà, to ko tamba mona di solongo. C'est comme l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi. Comme c'est la sika. Bon, ils alara déjà. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Mais nandera ki lelo, mamde comment okendele. Pourtant, tous allons attendre que Covid-19 est là. Donc, Covid-19 pour moi, il dit quand même belé. Donc, pas un ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Azaka moto to yebi que ce qui est ennemi nanga aso la gana ennemi nanga mo boito tan pire master nanga. Non yebi saka moi na mai nanga te la pire esprit. Nde yo comme si ennemi nanga master non. Kuna mo ebo beta maso nanga. Da ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. C'est pas aussi mon ami. Azaka moto. Voilà, ce que est vraiment sur l'actualité, sur le fait qui est sur YouTube, Karim continue Yvette. Moto olé bomanizo mata chaque jour, juste parce que akina qui n'a pas la grosse démo. Et quand toi tu vois ça au monde tout le temps dans YouTube, ça te fait comment? Bon, et ça non pas si. Vraiment, et ça pas si pourquoi? Être vrai, c'est quelque chose de très difficile. Vraiment, tout ça, vraiment vrai. Na ba relation na biso ya métier na ba relation nyonso parce que ngaso na pire na nga mobo na ebike mutu na nga oyo ayoka na atena mutu wana na ndenga normal to vivre na monde makambo na okete na ndenga normal mais so na talipe mutu abali to na relation mobo ou to zaka na relation mo ezaki profond na roke na nga pesa passe mais to ko comme ça un problème te
to comme ça un problème te ndenge Karine Mokonza comme ça un problème bonga na mona Karine ka tellement za rapé mutama makamba linga ka ba problème yango asali yango pe ka problème ndenga logique boza un problème te donc Yvette aza pire série ya grâce ba passa ba moment mo peu difficile ba passa ba moment na bango opezara ke petite sœur pe na ya pas sœur na sœur pas OK pas petite sœur parce que petite sœur na nga bali a honorer biso ba chroniqueuse o ba benga ba chronifuati ce qu'on a qui était pour ani soit za leki nanga na OK nanga na Holanda barando tezwa ina mutu mususu parce que oya Karine ya para Karine oya Yvette eza para Yvette Yvette atalika relation na ina petite sœur na ya wa kindaki à cause de la manipuler pas Karine parce que Karine a l'esprit ya manipuler bato ngana Karine donc yo mutu toza nanga soda nanga o te wana l'esprit ya kodo ya kala na kilelo oyo ekipa nango te na koza na zana ngana ka donc Yvette pona nga asaida ki yaya et le mature yango kende donc ils pas mal donc c'est bien pour moi celui du ballon ba bandela on sous lobby kende pour ça ka bien mais en t'écoutant c'est comme si ça monte ya Yvette c'est comme son côté la Yvette te ngana nga muta Yvette te na pe muta Karine te to ini pe mutu te ah biso to ya lobela ka vérité TV ya radio te TV za radio te to finga te mais to loba o to mona to za mikolo ti baba no manipuler biso ti wapi to na ta flamate to na 21e siècle o mutu tout aza libre ya kosala eloko ya lingi a libre ya koloba makambo ya lingi bakangi mutu te batie biso pe mandoki te na ni pour Yvette ni pour Karine mais baka bayaya to sera na posa baza na bonne conduite ba tambola bien te ba serango ba sa makambo bien te ata bo bolonga internet mo boza na batpena ba vandi ba activer ba méga na ba on po balanda makambo mo bo éduquer masse mais bon baza ba éducateur à masse en tout moment ba ko swana moko boye ba bêtise bo ka mikolo bo na ba famille po di bo sa makambo lo ba bota na ba nzete non bo sa makambo lo ba bima na ba espace ba sa makambo lo ba et puis to ba bantu et biso pa ba bantu ba bêtise wana ba sala na ba TV le kate mais ce que tu comprends bango te donc ata mona bango ba tente ba bunda vu ba mona bango ba tente mais non ba insulte on ils continuer et ba comment finir na ba parents oh ya zaki ndo na bomona oh ya zaki pourquoi ba insulte ils ont continué ka omoni ba bezo bango ba yana ngo wana ba bezo bango ba lingaka wana parce que moi tel que je suis là pour moi toi finga maman nanga il faut encourager il faut appeler courageuse au léo tonzo bimina ndako no yo fingi mama biso so za courageuse te lekate osali on ndeni mama oya botinga po le longa na to sa relation to ko ba master yo yé olongo na ndako no meliso ba diambo meliso ba nino oyo ba no finga mama biso faut que tu sois malade faut za malade yo za li boma po so za li boma te po na bango bumbana ko bundana li boma po li boma akosa ngai lo nyoso oya lingi mais so za mutu normal bo eyeba keso na betio na bo moto te bo na luko na bandenge nyoso no beto et tout ça logique ba bêtise na biso to sala na ba TV ezate photo ko tsa ba parents biso parce que ngane tinga na kopesa exemple na ngati na yaka na makambo apa biso ba yebisa ngaka soko kaka babandi ko finga biso so ikaka o ata parti no mo ebimi to rejeter yo sko tabato bongo ba yebisa ngaka baloba na ngona mabete ndenga na kanisa ba yebisa ngaka place okende wana eza nzela mo eza musielo fo yebelo ko sala to abanzete te to za bano bato babota ba mama biso balanda ba biloko to sa makambo TV c'est bien bon après 15 ans 10 ans to za na courage otala ba vidéo to ba biloko to sara na ba kokololo na biso na ba na biso c'est que monte que na hebi na ngate to tiko ko c'est na Congo bato makambo bato Congo mito e bouger non bato ba tellement ba mal éduqué na ba niveau mo ya faux écoute na ba diamba na ba bombe siko so mara mutu na ndenga mabekaka ponga no ya te na ba no finga ba moyo Karine yo mama no boy mama no eko lukani na kam mama no asimba micro te mama no asimba aya libosa caméra te na ya na finga yo ndumo bimana ba bonnet elo mona yo kiana to finga ni c'est tout ça passe nga so fingi mama nanga ata to bongisi e bango to tika lo solo la sute ponga na mutarando ngana za mutabongo na zwa ba décision na ngana vie bongo so na bike muto tina okufa na solliciter etika li bongo abupia sko mama biso aya na caméra te ilote yo yeka mama bino kutuboya mama bino koka oye kuna mama bonga kufa bangusu sko muta kufa na ye ba fia TV bosaka mabe wana nyo sezaka pwani ba abonné ba vie to bato batindela bino ba code mutu ba bisa bino bofinga bon bosala mabe mama bato na cimetière ofingelo ngwa kuna apola
biamba bombe pour muta normal ou atanga les cas na bande de l'école pour nous tout ça c'est aventure et ça aventure parce que to comme même ba aventure na ba vie réelle ndeni yonga isa bon c'est que vous êtes artiste parce que vous avez chroniqué vous avez muta maboko vous avez bato tout ba artiste mutu faut na des vie réelle non na vie artistique parce que yondeni comme vous ba vie réelle nous ya na ngoti na monde à caméra oza muta ba bombe Karine tika bombe elingaka ote tika ngo atika bombe ya Yvette yo poza mukolo soit disons za mwana famille riche oza okola bien muta kola bien za ranet yote botiko kosa biso boke vanda na basuka na bino kuna place bo vanda ba côté ba mai dindaka so mbule beti bo donke bo tiko ko distraire bat na ba TV bino mo kanisa bat mabanga bino to banga bino te to respecta bino bo sa maram lokwa mikolo botika ba aventure. Ah, il y a ça on va dire ba vente. Oh là vraiment tout ça dans moi stop côté wana magacho. Dis-moi d'abord, musala auto ça est qui chroniqueuse on est bien autrement ba chronique fois tu vois. Est-ce que ça avance ou bien ils ont asima? Bon moi pour moi ça avance pas et baby. On va pas parler de nous, on parle de nos anciens. Ba ancien na biso ka tout monde ba Henriette Kanjinga ba Noela Madinga ba za ba bato honnête nga ba pesa nga goût ya TV YouTube oyo to ebite so yeme c'est YouTube on tanga fongola YouTube ebisa bato ke po ozwa succès fo ya na mutakala po ozwa batala ofo ya ko finga nino yo ozomona sko bato tout parce que balobaka mutu o alandaka mutu to alandaka idole ne fois sala makamo nyonso idole na salaka biso to mona ba Henriette ba TV ba ya YouTube te to biso sko to yena ba esprit ba YouTube to mona ba ene na biso lokwa ba o wana to tanga ba kombo mami lela zamta ba chaîne mama mo ba respectaka ye oyele buzoba oya ba mitaka la te ba idole poko tano na TV bobiye mais na YouTube non mi matai YouTube parce que YouTube na journalisme ça des choses différentes ba tiko kosa ba biso chronique oyo to yaka to lobi ba bêtise ofingi yo taka na yena na makam o ezo édiquer masse mais na yena fingili bolo eleki nango na TV yo ke sala ngondeni moni différence donc chronique eza basé bat ba ebika ba ndumba ba yoluka mibala poto ba nini pona nini ba ene na biso ba sala ki ba faire face déjà na eloko mo boye ezaki déjà mabe dans biso tout oya na sima oza moi malamu oza moi mabe moi on se justifier a ezate po ba yebika boza bana mabe donc pona nga chronique to sango ka poto lingango ba ope basala ngo na ndenga bien bazali ba ope basala ngo na ndenga fo o bango mona bandangu na ba yebike biso to yela kiki ndumba ba yebi oui parce que muta kama ndo nda kuna maoso onika na kindumba to za na Kishasa te bon to za wa Kishasa l'équipe partout na goût donc muta va na ndako na bi bon ngalo na mona ba Karine na TV ba Yvette na TV ngape fona sala makamlo kwa bango omoni moya ko kota te cameraman aye flash oka ingénieur Miraye a flashé au cara petit nanga ndeko za kano boy mabele banini ebika baya wana poto balingaka bo donc to koti chronique pour na bata poto mais non on peut pas travailler pour les gens de l'Europe bon c'est ba kota misala pour na bata Afrique de journée voilà maintenant place to zara ba complexer on monaka bon manipulera biso soki bat o bat basali ke ba YouTube e koma ko finga na ba bata poto petit nanga so saleli nga stata botiki mabela na libana tas ko mutu oh mais non mutu ondimi obimisa moi $200 ata ko ofutanga $1000 non nandimi na sa film porno na ibina ozoda mbongo ebele famille na ngenginda kena sala sans tabou na tiki mutakala na nga libanda likola $200 $100 je peux pas faire ça otiki mutakano libanda po mutu mobo na poto ebisaki o petit nanga soko tiki na ebisio et puis chaîne ngo eza yote ozo bomela nzo babomaka eloko nzoto o baboma ngo pona eloko eza yo oboma nzoto pona eloko eza yote oye wana uzwi ma neti ngala za muta poitrine bona zwi poitrine oso na bwaki libanda so ipe libumna ngeza ya munene so ya muke na bimisi ngo libanda na zwi basela tie wana na banyola kisato o ya kala o ti babota biso to kola boy bazamba bato batangisa bango makama osana na ba TV que pour ça la papa biso ti bazaki ba homme fidèle na ba maman biso basali ba 45 ans de mariage bana batuté na TV batangisa bango comment faire l'amour biso ba vitesse sango et même biso wat
chronique eza suna sens te boye wana ngai na sala ka satabu siko sala ta satabu ngo yo kaka wa sala ki ngo po garçon mona poto lo baki sala ngo okabele moi 1000 euros moi eza na sens te ba peso 1000 et puis nga lo bambonga YouTube eza lo kwa mbonga kindoki soko zio ngo peso no vertige wana bandi o tia plante mabe so nga na teki mutaka nga na TV po na plante na teki mutaka po tina oteka mutaka la na boye nga mona coin tango yebi ma YouTube paza na e songi antiseptique nga abomba vérité te tango ko bwaka famille nga na ndako ba moni ba otala donc veut dire que ba oncle na ba otaba oncle na ba bi mwana oseka comme sauvage te bébé na onka mais bi si osko tango na bwa ko ezaka mzonde ni na wana e bi misko brutal nga na bangela ka famille nga en tout cas je respecte ma famille nga bata mokili balobela nge lote na banga ka famille nyonso na sala na zana ba réserve ka pour na famille na nota sko babi mwana akoba bango ezala ya tomoni kuna mutakala maka shebi yes ako baza bata ba kongo ba kotuna ya vrai bembi ka tuma marki nako bake ko luka batala mutakala eza côté où allons-nous toti ko sa ba sentiment mais bande ko nga ya basi mbongo eza na suka te bat babanda TV batika TV biso tonto ko sa ni na YouTube awa nyonso to esala maka ese salama différence ezaka ki lelo mo caméra mo nini boy yosko ba pese mbongo boy taka ndongo za boy long jambes taillé bombé gonflé otiki siko mutaka no libanda sex tab na emission vidéo wana 1 heure et sali 2 millions de vies mutaka ya hôtel émission te azwa ko kuluka contrôler tâche za côté nini petit fona luka na benga achaki numéro te bango kuna baoluka babenga kapo ba ya babeta mai baleka po ya kobala place na zate mobali mo ta ndima mwasa na mutakala na teva ya bala mobala lingaka eloko ne to babengi mwasi fozaka diamant tempelo biso ba tempelo na biso na chronique baluka ngo soute. Je reviens là et puis je me pose la question, comment fait-il que ma chroniqueuse est belle sur baoya sur plateau relati munujip atiki ma belle asali bozara mi bala ngo potoka bon so quoi tiki lo ma belle était bateau ba otala na TV ba olula partie bon en fait ngala eko luka moto te moi je suis relax na eko luka moto te biso to sa musala toi ba éducateur en masse ba tout musu baza ba pays étranger ba na ba stress toi na posa ba landa biso ba tirer et là au moins il y a plus il y a bien na vie na ba peut-être quand moi zaki na ba faillite aye so ayo so na yo ki ba émission na ba toi na arrêter na relo au moins il y a bien nous tous on peut pas faire une seule chose biso nous so to ça le au monde ngapi na kamuta ba chemise na muta poitrine mon na ta chemise mo bouton mais na zio ngoni so na tiki di banate parce que yo mo ça doit te gêner so yo mutu ko gêner za suna mutu na wote ozali okomi liboma fou à un moment faut tout ça la maramu olati bena bolobi eloko c'est pas ce que ba chroniquer zebele ba yebiki ande la lati boy ay bata poto to ba tala ndena pesa numéro na suka ngafuna zota de appel po bata poto ne bazawana na comprendre un peu phénomène ba on te bampangi a Vincent Bozara na poto ba noko na biso ba chéri na biso ba jo na biso bosaka ngondeni bosaka ngondeni mutu yo mo dejo mona na TV ya tikelo banzoto boy yo mo pa na okanza ndenga za na kinbo za mbalte tokosaka bino makasi toza pardon au poita secondaire bazana okantinde na lobi boba lemotinde na bakode ngape na vivre na bakode wana na vivre na bakode wana so moninga bembo grâce à batapoto bozaka bien bo soutenir biso mais botika ko exagérer poso mabe koti mingi za bino encouragement na bino wana boza batu mo vous êtes des hypocrites envers nous botika ngana yebisa bango baza hypocrite baza ba hypocrite envers nous pour na nini batika biso to sa foncer na mabe bakoko ko yebisa biso vérité en face te tandis c'est so mutu akoko ko yebiso vérité en face te a mutu te a lingote mutu alinga mutu alongola mutu na mabe akomisa mutu na bolamu so mona mutu otikoka na mabe wana ana intérêt ela kiwana uso tanga ya beti a se retrouver petit toi na corps bien petit toi ne sale la bien otika l'instrument sexuel naï okomika mutu neni na ko kate ba benga na ndako teza poser moi western leka mabete est-ce que oza mposa o continuer na mutu wana yo landaki mabele pona tombolela ki wango olanda Egypte pona kitela ki wango pona lakisa ki o mipende so yo est-ce que yo yebita yo luli mipende na combien de personnes batale mission na balula mipende bazwaki numéro babengaki yo kanzinga na yebiso ke fulani pe na poto benga inga no yebiso te so na comment gérer bino
tant na komo gérer bino na yebike o na olia o na olia o na olia etikali bongo siko na message na ngape via biliali na komi na bongo mutu tonga ko mbongo ya mabe basala ngo na minute boy Lucas Molo bana mbo basala ngo nini na minute boy Jidel Ndondo Eldorado mbongo basala ngo na minute boy po mutu soka moni mbongo ata boy se tatola tata bino mbata atata o mbongo yo tout ce que ça bon ba chroniqueuse musala eza bien musala eza bien mais faut to yebandeni to sala ngo to yebandeni ko gérer ba succès to yeba ko gérer ba code to yeba ko gérer ba abonné pourtant to koma na ba capacité ko gérer biloko ana nyonso to wana to kwena na mabete to ya olakisa banzoto ate to yande poto sala sko biso to ande na musala te to yé l'objectif moko code Joa poto ya beau garçon bajua man bajua poto mon iPhone na mona chroniqueuse wana zangina convier oyebi ndeni ya sali poto iPhone wana so ba yebi si o musala ya salaki ezana mbongo chronique te parfois ça ipe cop mobo ya bien te parfois ça ipe lo parfois pe bakabela ki na ndenga bien yo envier po mona kaya simba micro yo po ye oye ko sala ngosuko encore iloko kwa envier vraiment oye na ngosuko brutal ozwa no mbongo po batapoto bakabaka na bango bambongo na bango na yebite soki ezakaende bango bakabaka na bango izifika osalelo mobo sepelisi esili ozwa no bambongo mais sko diko nango po kabelo mbongo ofele bongo te akoyaka kolingo atiko lingi pe sumusu afutelo billet makasi. Je vais t'épouser, je suis en procédure de divorce, j'ai fait j'ai fait les nino. Et puis bango monde ba na poto bongo na yeba vie na ngamo bo yebisanga. Fabio Lima. Ayebisanga maga shuba kosa o te moninde to vana na ba poto boy. Petit na nga ba photo na bino eza na ba téléphone na biso ebela. Surtout yo za figure publique. Photo na yo ekoza pa master mobo yeba to ko yo ka petito yo pa linga yo. Yo pa linga yo, yo petito photo lingela. Banoko poto ba bata bongo retitiaku la star a papa bata poto ba bata bongo ta bolingi la biso ba boule yo omonika mutakuti poto boye bante bosolaka na téléphone aye awa batunya so ba mabete banoko poto bolimbisa na liaka na mbongo na bino na vivre na mbongo na bino nyonso te mais ya mabe o na olobela ba yebi o bozaka tout moment so bobengi bozaka na posa ya nini montre-moi. J'ai besoin de montrer les nino. Donc yonde ozano vani na ndaku na poto faka na lakso pipi. Donc avoka belanga $100 fona. Si comme biloko na songa na pesa bango fotité. Eza déjà na batu oyo ba pesa bango guwana. Boke na musala bo mona teke biso ba yo ta musala musala pa bino baloba te neti pa biso baloba chaque jour. Musala mabe wana ozomona surtout Karine yo na kwa ko finga o makasi po yo baby sipe na musala o makasi baby sango so ba otanga bato ba yana mabe na internet ba Karine koza e bon Karine likola kombo ne muso ezana se yo na succès ko le Karine tonga na succès ko le atala bandolo ba lelo ti lobby na otika la ozana succès ko Karine te to tie limite te. Mais ce qu'il y a un modèle, moi, ça, c'est la makamuna yeye ayade, il y a la reine du buzz. Il y a pas na belle obiso to lengela, ezana sans, ezana ngo, ezana pas na yé, c'est rien du tout. Et le banango ben ma vembo le positiviste, ma belle la bino ba petito, biso photo kamola. Si ko yo mo na kabatu ba komisi chronique loko le loko moko ya. Moi, je ne quittais pas chez nous pour venir faire de blagues ici à la télé. Non. Toi, on a pour ça. On a fait ça meilleur. Le quoi, on a bien, on a moi bien. On a bien, moi bien la TV. Moi, c'est ce qu'on y a le gros ba bêtise. Au moins, on a battu. Moi, batala, on va commenter belé. Finga kak. Bimi sa moi libele libanda. Yaya. Commenter au gros taba baka. Ce qu'on bat à poto. Pour bino mutu botala rabiso. Bo saka bongo ndeni. Au moins te ke bo faire souffrir bino bandeko na biso bandeko na bino ya basi bino bo linga biso te ba boma musala donc ok voilà toujours j'étais puis déjà ma dernière question presque ma dernière question aussi est-ce que ça peut arriver un jour aussi au Baltimore anayo abiso maman je vais être chroniqueuse maman je vais être journaliste pas la télé na YouTube tu vois c'est peut-être ça
choix ya mwana te nga na yebi o nga na sala na TV mwana te asengaki aya na mokili biso mutu toluka bana baya na mokili to biso mutu toluka bango soko ozotika mwana asala eloko ya lingi aosala ngo bien omoni tata toza kokola so batuni yo osala nini mama nga alinga électricité yo osala ninga na osala peda yo osala nini osala eloko oyo olingi po tata tokola nga na yebi na fort na eloko boye aosala na ye yango mais ye moko conscience lelo tokomoti mutu aza 21e siècle eza libre conscience so mpe ye ekomemela ngo na ndenge vitesse eyebaka ye nga na opekise te asala soki akotuta matutami soki mpe osala ye me nga nde nayebi nayaka na batv nayelaka makambo na nga nayaka na makambo na nga nasali makambo na nga ndenge esengeli oyo akokabela nga akabeli nga merci mpo tolingaka yango yango toyelaka mpo so toyelaka yango te nde toyaka te mais tolongola no image wana kaka po tosala mosala oyo to tozwa succès il faut kaka basalaka biso boye il faut kaka tolakisaka boye il faut kaka tosala boye non c'est pas bien tosala l'effort biso bato toye nsima ya baene wana babebisa déjà nzela tobongisa po bazongisa respect na place voilà. Ok, merci beaucoup Magashundu le passé na plateau nangai. Nous sommes déjà à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans passage dans le plateau nangai? Bon bato balanda biso tolobi tout sauf rien. Bolanda biso ka bo commenter ba remarque na bino net nga linga ba remarque ba commenter ba tia ba remarque na bango o nyonso tout amoni ke to léser alimbisa biso to nga ko léser penda bato te biso to nga to loba likam on anda ko muta retenir en plus bo limbisa biso o pa omona ka za choqué en tout cas na ndenga mabete ba yaya poto ba papa poto nga na linga bino mingi poso nga na sabo eza grâce na bino mais bo changer mon modestie na bino ba ndenge obozwila biso na bate changer pour na bien na biso na bino. Donc biso sabino to zelo côté donc bino pe sabiso bo rien donc to sara bo yango na ga ilo na ngana ba dédicace ngala bo kana ngama bangate na lingana ngama mabanga te na lingana ngama mabanga te po na ko vana te na TV na boaki wa po na suka na solo lino te na bona non mi boaka kanga moko magashuma vinga mamushi de la presse to l'électrique mutatika tolo na défaut et ye yo moi c'est un pembe bongo chokol même ali so mokonzi bule mukuna chouchou de moi donc batnazaki ta kala posa obwaka bangwana nachu Nathalie Belo na fashion mutalati sarabatu donc baton so obwaka bazate na si mwaka ma baronne nada LTV bo s'abonner na nada LTV talaka en direct de quelque part Christus bila merci beaucoup donc ya rolobela ka yangwana tuzaki non. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Un grand merci à Mira. Là, on a souka dédicace à Mira. Bye, à la prochaine.